Bonjour, Nabino tout au Bolandanga et vraiment Gusta la Rose ali bang Instagram. Selon vitesse, babi vitesse agi pour les Android. Ma c'est quid mada, moi c'est pembe. Et si causa vraiment ba coup de chapeau, nabinga opena des queen. Reine. Yangwana pina vitesse. Mon boss papa Davlu Bama. Oya boya sa mokili na yi. Na yi vraiment na lela bino tellement ya des gars monde entier. O balinga la Rose naza na pona bino. Na lela bino taka nzamba sans tabou. La Rose a mis l'esprit yeyo. E bele ba lobo la Rose asila na sila te na zakaka. E bembanyo ke sila somo te talaka e bembanyoka. Don na minitso liboka pilipila to sokola ndenge nini. Moi ko swa wani kozala. Alokwa Gusta la Rose solo wana babiloko ezali bomba maboye bit selon vitesse ebele ba lo ba Gusta la Rose sila na sila te lelo boye bisanga panza makolo laksanga libolo non chaîne na biso to bangila pe chaîne ko kangama tena tal sabino pina par rapport chaîne ko kangama lelo po mundela YouTube alingi subongo te yango moni to ko bomba mamususu ba bazo laksana imsuza kinzala ou la qui s'appelle Bouba sur le côté. Non, tu bats la chaîne dans YouTube et comme il n'a pas ordre mon coboy. Ou rolinga, la Rose à l'accès libolo mbongo no. Na tindelo pena nko yanga ya mosuni. Na tindelo ngo pena siko. Na ebi ko versa ça 100 fois. Encore libolo moi ça pembe. Bo indite. Lelo na ye ka tinde balobaka sans tabou nde makambo. Sans tabou nde sans tabou. Ba maman ba ingo sokola bien te mais balinga ka mi bali basise bango libolo lelo na ye basi oyo bazalaka azo insister mobala sise libolo mobali azo kima emsusola masuba mais ozalaka na besoin basise o libolo kaka pourquoi mais tant yo za moi swebike mobali na yo asise o libolo sokola ngo bien oye bate msu mobala kima solo Kaleson wana au vent de la journée mobimba et comme solo masuba na ebisi bino yebisanga esiko journée mon matin au vent wana oyebi bien que beaucoup ta msuna mobile no 19h 20h aussi bana yaya ko si bana wana et luka ozala propre na si bon mobile ton likatete les mara bosel na mino caresse sili Pourtant, au Luka assisé, il faut y avoir caresse. Faut y avoir caresse pour comme ça y a point où à assisé. Si qu'on soit y bino caresse ou anati. Ou comme si na point où est assisé ou comme si na point ni. Faut y bateau salani. Faut y bali bang Instagram azala ka wana pona bino. Kotal sabino par rapport. Pour y so y pena boy Instagram nazali. Propriété zali so hotel libolo nanga propre muta ko sote moninga o sisinga na tina lifuni o yo kanga ta solote o sisinga pena o pente pete o sisinga pino monike et moi so ebo pansanye te to lo banyoso parce que ça sans tabou oye tala yana basi misusu mabele na bango so atomboli boye awa salité ba poto penza bo tali pino bo misi couche moi ça propre aye banaka moi ça propre aye banaka mobala tali o kaka boy donc tali na façon d'être na yo et là ça tina kato propre et là ça tina kato propre tala mobali so moni moi si propre a bois kono na mbito abandi o caresser yo donc on a yo moko yo ka sentiment donc azo yo ka sentiment ndinga moni o propre abandi no ko fibo mito mabele alongwi abandi o sisi yo na sama peka asiso pina na sama peka ayeno abalusi yo masoko etali likolo afungulu lifuni andi o sisi o lifuni bino basabi no ngote ba mama ngala Rose basalanga asiso lifuni asiso lisuni lifuni akesi kona lidesu abandi o caresse o libolo azo fiba libolo yo kolo bapina bandon ye kuna akokate donc imagination na yi omona lo kwa ngomba fresh mibali msusu sentiment so eleki ko so na lidesu
au gangi pe pour ni propriété na yo zo bomaye ba mama na lela mino ya trop bozala bongo surtout baso bazana mabala fo ozala nini na tongo aussi si misa no sokoli o déjà propre au sokoli o che beauté au moment mobali faut mona ko déjà na tongo zongenga propriété déjà moi gourmet no moi bag moi ça fleur fo salango omi bongisi mova no na ndako mobali no tala ota lekelamu quoi butu pe fo ko sokola ka oyebi ke non mobali nga ndinga zana ozana besoin si banga parce que babi likatete le mara na 4 heures pouf était les milinios quoi tembe encore mobali akoma na soif 4 heures wana 4 heures eza 4 heures 0 heure 3 heures makatete le mara 5 heures siko mobali soka telemisi likata papa telemisi loko 4 heures wana basi baka kitoko po eyaka na pression moko boye akuto emsusu la mulungi akuto emsusu donc osokola eno to la lika bongo na milungi wana lukati mwasi nanga luna CPC na sise libolo ata bolibolo poto ba perte blanche ba mama foko zala na mayele wana bolinga raté papa kindara pa ba camarade bandi otunga non moi si foko zala ka prudente na mambu tout na mambo siba non foko zaka prête na mambu nyonso ezate ki mobala oketunga moi si wana so na dobe alala kana epongi zo ronfliza na basi msuba za bongo yo pesa confiance na koteka mususu ovanda wana ozoteka sola kimpuka oza mabi pupula meso yena ndako propriété fo ezala so yena ndako pina lata lo mo sexy ou lata ta caleçon pamba msu bana bakene msu congé otika na mbali nao ulati loko moko boye ekotele misilikata mama ulati loko moko boye ko mabeli wana pina lata ta singla transparent singli bina transparent netinga gusta windo kite na la te bini loko mobo ya kiyungulu omuna nga kati na nga nyoso omuna bina libolo onde vimba na lati yango siko ongo kende bwen mona kosani ko pangusa TV po muna ka pina tande chi uyo koti sakaka toke no bongo ni bo sakana na louange propriété zo compte ko ça sem soit ma pécati moi ça soit ma pécati obi parfum stig et belé pe babala ba on na bongo mobala sepeka na soit parfum na stig karati façon d'être na propriété wana bendai musu pesa ka caprice na yo moi c'est la moi ça ça raté so balingi yo chérie wa bien obi kena lingi yo ngapi na ndimite nana sala neto zoboya bongo simozo pesa atali kola mbetu mes salutations à Betty Masingo Quid Mada yoga mwana ndinga zo teya na bisi yo vite ça j'ai moi ça pembe et si ko za ba gros bisous sala neto oboya to zana likwa mbetu oya ka to panzi ba koti si non faut sala pini to oboya mais bo si bana na chambre pina boy ko mobala linga koto non tina lina ngati no chat bongo bongo de mo sel pino boy mo pino pesi si kwa koti si mobala ozana pression susu moi ça ndo boya a koti si ko dikola mbetu fo sala aventure ste balusa mobali loketo oyo sala loketo e balusa pina lokoso balusa sexo ozo balusa ye propriété moi ça kota na douche na deux cantine moko zaka pona sokwa libolo mai pe plein parce que babi mai ndi ni kaka mai longola ba perce blanche et na basi mosusu soka vandi a polisa na pantalon perte blanche et bima le quoi règle bobi pourquoi excès abi baka obakio oui bato sani okomi olukana sala nini non
tant babota ka libolo nous ezaka propre pourquoi kenda ko baka ba camarade nde bakosaka basi libelo comme mon solo et comment aussi bana mobali boy mobala wala mukana tongo mutu ya likate sali na ba pi on est comme ma pe makasi infection moi si tant oza propre yebaka ya ko soigner nzoto tant oza propre au mona ba infection peut pour les a passi moi ça resumba na kiv te vandi o vandi batumsusu babande ko suba yo non moi ça comme na moi po nae asali besoin na po azo boaki asokoli po moi si biso infection et ou melaka na nzoto mi bali kute zwa ba ombala moko mais moi si suis ezuyo tala na mona dana photo libolo ndenge e baby yo kasi mobile nini ngo ya kota likata moni libolo komi na tofina nani non kataka kunza ukati kunza mapeka ukati ya se fo kataka vraiment eza pasi na mawa to yeba nde to kindila mambo ngote to yeba nde to kindila mambo so to kinda ona ndenge mo bwe focop propriété contractina lifuni boyebi ketina lifuni mobala kota likata si tout soit moni nzoto no ka kitoko abi bébé lo no sibo na lifuni tango kotu na lifuni yango lo apporte li feloti ta lifuni ma belle lifuni chabwe o lifuni ndeni lifuni bonga peza la mwa aspe yo lifuni uma mwindu obaka nini kuna non bibaka bakoki obaki na lifuni obaki na liboso po mobali okanga mobali ozo bebisa corps ezala pasi okoti na mobali na chambre nga dobeo atalika façon de la te bien ayeboye afungoli makolo akuti o alinga akuta te non basi faut bosala ke fort yo traiter libolo yo ko tia soin na libolo eloko epesa ko mbongo chango soin moninga la rose na sala ka jeter na libolo nanga mo libolo nanga na ko vanda pena na kantine mai e kanga makaka mai no sokwa libolo na mai tango sokwa libolo biozi caleçon propre au lati te mobile nanga ba to kuta na ba 16h nzambi posa mobile nanga ona siko biso basi to raisonna bongo so na moni mobile nanga na ko embrasser on na fongoli ba bouton na kitisi pantalon na bandi osisi likata na bandi osimbi mitoma beli bo mabinzi wana na okamola ngo malembe siko tango ekoma tourner pa o raisonner moi c'est dans lundi na odobele na ko si c'est libolo na leo pe funa kangisi matoi siko tango yazo ya bokutani bokomi na chambre bolongola ni bilamba ayo okuta yo moi siango libolo salite ayo okuta libolo caleçon sola masuba ayo okuta sola mapeka non vraiment eza normal est normal te faut se préparer biso basi ba mususu et ça na ngwelo tete to tika ba biloko wana so moni ke lelo to aussi bana mbalanga luka caleçon ki tokolata OK somba ta soutien kolinga te a mona na e caleçon to boka ote non o rêve boyo longola imsu bobo me mwinda boye pa asali on encore pelisis ko mwinda amoni boye vrai chéri o loba trop gangaka caleçon to boka o baby si ma solo so za ba caleçon te tonga li do folo ani kangama ou bien sombi mususu poko tonga na faut pas ya moni ma pauvreté moi s'il faut pesa mobali pour ça azana vandi ndesinga vandi boy o longo libilamba mo no propriété o bandi ko mi caresser yo moko pentacle o mi caresser o simbi libeli nao o zumi sapino mo zo mi kota libolo m'inspiration zo ya kaka o kotisi o zo balusa
e mo pesi masoko ubandi obina siko etike denda eti mandomba ndomba ningisa masoko oye pena pemini ozo beta biloko na lela bino tellement ya dégâts do basolo ezalaki ebele ya dégâts mon boss papa davluba mesikoza bacoup de chapeau beti masengo kwid mada mama na Joyce Daveline bino tout monde entier Aristote Mopoi olishi makwaka nyama na morana na yebisa bino anniversaire na ngeza le 12 février mais na omona bakado te bo sala ngana zala star na bino yeyo bisou bye na lela bino ya dégâts